Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bandeko, bonsoir Bokoto, Bokoto. Bonsoir à vous. C'est un peu tard, mais obligé de dire quelque chose, obligé de faire quelque chose, parce que ils ont le Kalambo Kanabiso Bandeko Nangai. Ça devient vraiment inquiétant. Ça devient inquiétant. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Poto Solomon Mouké. Nous en avons plus ou moins pour une demi-heure. Donc, la bandit na moi retard parce que bon, les kambango les alliés na mutu dans Nathalie qui font la bimisa yango. Bandiko na ngai situation ya mboka na biso, ça devient de plus en plus inquiétante. Ça devient de plus en plus inquiétante. Donc, il faut tout le bela yango, il faut tout le bela yango bandiko na ngai bokoto to solo na mamuke parce que trop c'est trop. Tout le talaka kaboite ndenge makambo ezo tambola, ndenge ezo leka. Il faut quand même qu'on accepte que tous les bateaux. Nous ne sommes pas des animaux, hein, ni des insectes, ni de n'importe quoi. Mais vraiment, il faut tout l'accepter vraiment que tous les bateaux. Il est temps, il y a pour l'accepter que tous les bateaux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Bisika je suis vos amis, Batitaba Mamandeko, fidèle internaute. Balandi Ayaï dit Bolombo Défi international de peuple Mokonzi, peuple souverain. Tout solo là, vraiment, ça devient grave, grave. Et si ça continue ainsi, on ne verra pas tout de suite les bouts du tunnel. Voilà. Merci beaucoup, Nabaro et Bakoti déjà. Tout le monde a la paix mingité, vie l'heure, comme un peu tard, donc voilà. Là, sur le moi, ma réflexion, non, poussez moi ma réflexion parce que Togo tala quand même mboka na biso ekende ndenge ezokende boite. Donc yango moni tozali babundeli na bino, tozali bat oyo tolingi vraiment ko éclaircir situation pour na ko conscientiser peuple zaïrois bisika nyoso bozwami pe ko mobiliser en même temps ce même peuple parce que to moni exemple belé na bamboka belé tout temps la rabino ba Soudan ba Soudan ba Égypte ba Tunisie ba mboka belé tout temps la rabino awa ba Burkina Faso hein ba nyonso wana bazali ko s'affranchir bazali ko se libérer na ba carcan na ba manipulation na ba dictature oyo bato ba ennemi ya peuple africain oyo balingité ke biso to ko se développer to koma lokola bamboka nyonso ya mokili ndenge ezali awa na Europe et tout ça bato wana balingi biso te c'est tout bamindele basekisaka biso parce que ils ont des intérêts en dehors de leurs intérêts bamonaka biso biloko pamba donc pour vraiment to bima na situation toza nango esengi vraiment que yo na ye na ngai hein to reprendre conscience pour to koka ko se réapproprier mboka na biso to yeba ko faire fonctionner l'État ko faire exister l'État une république, une vraie république. Parce que au Union surtout na République démocratisée du Congo, c'est nul, c'est vraiment nul, c'est zéro, que de la mafia, que des mensonges. Et puis batongo balingi vérité. Donc il est temps de kota sikoyo na bitumba ya solo na bitumba, c'est-à-dire bitumba ok yo na ye na ngai hein tous à la moko s'il faut utiliser minduki s'il faut utiliser banzete
bibende, mabaya, flèche, tout ce que nous avons à notre possession pour nous téléma, parce que trop c'est trop, trop c'est trop. Donc l'élo vraiment naïe, merci beaucoup. Moi il a cité ma comme on a bien les parce que dans un temps je vous remercie quand même d'être là et de me suivre. Voilà, donc il y a 15 millions, je dis bien 15 millions de Quinois. Tolini nini, pe tozozela nani aya po tobengana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na Félix Tshilombo oyo azali très lié na ye que dans l'unique but ya ko détruire nation congolaise avec nation zaïroise parce que bango nyonso ne bazali wana ba yete na esprit ya ke ba servir peuple zaïrois ba ye pona ba se servir ba yiba ba minéraux ba yiba ba richesse nyonso ya sous-sol na ya sol ba yiba na ba deniers publics ya l'état bakende na yango bazali wana te pona biso. On se trompe beaucoup. Biso tomoni clair na makambo wana toza koyebisa bino butu moi po bo ouvrir ba esprit na bino. Donc bandiko na ngai, il est question de chasser ces deux individus que je viens de vous citer, Hippolyte Kanambe et Félix Tshilolo. Bango mibale bakende parce que c'est un seul personnage. Bango mibale baza ko représenter un seul personnage. Donc c'est vraiment très important. Yako bengana batora mibale pour ce to bengani bango te, on ne trouvera pas de solution. Tout ce qu'ils sont en train de faire, Jérémy Joseph, tout ce qu'ils sont en train de faire dans Mboka na biso, c'est juste ou babengaka de manœuvres dilatoires. Des manœuvres dilatoires pour vendre ça, continuer, bazali la légitimité à mon côté. Ils ont perdu leur légitimité, que ce soit Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, légitimité na ici là, mais a eu un pouvoir sans pouvoir, il y a qu'on nommé Félix Tshilolo, oyo azali illégitime aussi, pour nini pour pérenniser nini stratégie na bango ya moyibi ya ko boma bato ya ko détruire notre pays, notre beau pays, pour les intérêts de Tutsi rwandais, ougando-rwandais, et puis aussi pour les intérêts il y a commanditaire donc des multinationales bamindele. Et biso peuple, dans tout ça nous sommes des perdants. Et non seulement tout ça qu'on perd, mais tout allez sur ça la perte énorme. Il y a excusez-moi, des êtres humains. Bandeko, boye bien ou bien que tu feli plus ou moins 12 à 15 millions de Congolais. Depuis que Batouana, Batouti, occupé Mboka na biso. Depuis l'arrivée, il y a Laurent Désiré Kabila
Tango Laurent Désiré Kabila Kofi, les fameux assassins, meurtriers, Hippolyte Kanambe Oyo, Ayakana, le Kuta Yake, Azali, Mwana ya Laurent Désiré Kabila, depuis 2001, Bazaka Akoboma Biso. Yangwana, Motuna Nanga Yangwana na ye, Toto Eko Tuna Bakinois. Vous avez bien d'exemples. Ou toujours la Sabino. Avant à Paris, le 20 février. Toujours la Sabino d'exemple. Vous avez un exemple. Il y a Bana Kivu. Bana Oyo. Bana Kivu Oyo. Bazako se donner corps et âme. Bazako se sacrifier. Chaque jour. Chaque jour. Sans repos. Oyo Bazako Buma Bango. Mais Bazako Bundati le loyo. Pour garder le territoire na biso na est. Isa mawa trop. Alimba a Dieu sabonga. Isa mawa mingi. Bino Banakin. Il est temps qu'on en finisse avec ces gens-là. Bolingi, besoin combien d'éléments déclencheurs dans Makamboy? Combien d'éléments déclencheurs voulez-vous? Pour Bino Mokubo Talake, comme vraiment dans la situation, il y a aussi supporter ce système. Éléments déclencheurs avec Bouzou. Et ça, Banzala Nabino. Banzala Nabino. Banzala Nabino, na la santé Nabino. Parce que si nous parlons de la santé, on voit Kolia Nabino, Bosala Kate, Banzala Bozanango, Bozako Bela Bela, Naba typhoïde, Naba Nini. Élément déclenché, Rwanda est commis à 10 000%. Beaucoup supporter un outil WAP. À 10 000%. Beaucoup supporter un outil WAP. Beaucoup de gens qui ont banzinzi. Ce qui est Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, Babomi Binote na Mindoki. Mais bozo kufa lokola banzinzi, bangongi, na ba malaria, ba typhoïde. Bozo kufa na ba modèle tout na banzala. Vraiment na ba époque oyo 21e siècle. To comme lokola na ba époque kutu d'ailleurs kutu avant même l'indépendance, to banda kolia bien. Bakoko na biso, bakulutu na biso, papa na biso, banda kolia bien. Hein? Sikoyo vraiment na 21e siècle. To koma sikoyo biso bato ya nzala. Tozali ko produire, tozaba improductif. Tozali ko bimisa eloko te. Toza ko kona eloko te. Exportation et importation. Exportation yo sala na mboka na biso ya ba minéraux ya mabele na biso ningi za ko kende. On ne gagne absolument rien mais bino ko fandi kaka banakini. Oyo wana na yibisi bino ezali élément déclencheur na boso. Mais élément déclencheur élément déclencheur monsieur c'est landani. Bon moni bien que Batouana, Balinko lâche président, Balibi Fuba Boto la Bisomboka. Ça, c'est un autre élément déclencheur. Bozo sentir même pas, Bozo monate bino banakin. Ou les boulets que ça a l'air de distraction. Distraction inutile. Soit Bozo mena masanga, ko bina bina, ko na ba musicien, ko kota kota ba église. C'est bien le coup avec l'église avec Kangami na makama corona. Dieu soit loué, parce que Nzambe azalaka même pas dans l'église wana. Il fallait que corona ya pour l'église wana ko fana ba pasteur ya moyibi ya lokuta. Et puis nous ba maman bo tonda na l'église kaka ko sambela. Nzambe abosala Nzambe ya sia sala makambo. Mais bino na kisa wana chaque coin ya ri est en église. Ba théâtre ba théâtre, hein? Mais Bobo Sani, le plus essentiel,
na vie na vie ya bomoto na vie na biso ke bana mboka bobosana essentiel que nous sommes un peuple souverain que tozana mabele. Nous avons un pays qui s'appelle les Zaïre pour faire toute une nation. Bozo bosana yango vraiment bolingi tokoma ndenge tokoma lokwa be ba palestinien kutu mikolo yo bazaka même na moi portion ya mabele ya 10 km². Bazaka même na une portion ya mabele, mais lelo yo bino bozo ko négliger tout, bozo mona tout bakamnyo solo bana bino bomona ngo nul. Mais lelo oyo ba tutsi ils ont l'objectif yako benga na biso na mboka wana mabele wana ekoma ya bango ekoma. Vous vous rendez compte Rwanda eza moke ekokota na Zaïre, hein? Pour ne pas dire le Congo, la République démocratisée du Congo ekokota soki 10 000 fois. Mais bondimi vraiment que ba Rwandais ba Ougandais et puis ndenge komi sikoyo ba Centrafricain ba Soudanais ba Zambien Congo Brazzaville ba komi komeka ndenge Paul Kagame ba jouer la stratégie na bango pour influencer tous les pays frontaliers au bazana biso ba kata mboka na biso ba zoazwa yango et bino bozo mona yango que c'est normal. Mais déjà il y a une chose que vous devez savoir, nous sommes déjà devenus des étrangers dans notre propre pays. C'est ce qui est grave. Mais tel kakasiko ki mabele et kendaye kabwana. Mais tous alaka déjà ba étranger dans mabele na biso moko. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation? Bandeko nangai bino batubola nangai ya Vieux Peter. Bino batubola nangai. Partagez la vidéo. Envoyez des messages. Faites même vos propres messages, hein, de 2, 3, 4 minutes seulement dans des WhatsApp, des SMS, dans les réseaux sociaux, juste pour envoyer et demander à ces peuples-là, aux Quinois, de se mettre debout parce que l'heure est grave, l'heure a sonné. On ne peut pas continuer à regarder les choses comme ça, sans rien faire, sans rien bouger. Pour tout le monde, tout le monde. Mais il y a des gens qui ont côté, hein, Bakinois, mais bien sûr, tout le monde a un mot, tout le monde, tout le monde a un désolé. Et Yebani Mokili Mobimba, que Félix Tshilolo, vous ne pouvez pas compter sur lui. Bota la niveau commun. Bota Koloba, to. Balobaka bien sûr, il faut que lela na batu oyo bazako lela, o bazana mawa. Oyo bakufeli moto. Ko sepela pe na batu bazako sepela. Mais biso na mboka na biso, yango moni biso na diaspora, to boya makamba ba musique, to lobaki makamba ko sepela ka lisusu ndenge wana ezate. Mais to peksa batu te ke seulement anniversaire moni mba sepela. Mais to lela ou biso za na mawa na batu oyo bazana mawa. Mais Félix Tshilolo, Patrick Fonja, Félix Tshilolo n'est pas malheureux. À ce que je vois, Félix Tshilolo n'est pas malheureux. Et puis, Félix Tshilolo n'a pas un souci quelconque qu'il a perdu un oncle, une tante ou un ami ou les gens qui travaillent avec lui. Bah, conseiller naïe. Félix Tshilolo. Ni Félix Tshilolo, ni sa femme, ni sa propre famille. Mais personne parmi eux, tout le monde attend tout le monde à lela. Ou bien ça n'a mawa ya bateau, il va kufa tout autour de Félix. N'a pas bureau, n'a pas cabinet, n'a partout. Bon, c'est comme une opposition, on a dit que
bino boza kose lamenter, boza kosala basusi na bato oyo bazokufa, oyo bazokufa tout autour de lui, bato bazokufa tout autour de lui. On ne peut pas se lamenter, on ne peut pas être attristé, hein, na ndenge ke naza koloba awa, que ça soit ici à la diaspora ou à Kinshasa même. Toyoka mawa peut-être toyoka mawa na bato lokola juge wana bauti koboma, juge président wana bauti koboma. Alors là, ce qui famille na ba tomoni ba image famille na bango baza kolela, juge wana ndenge babomi ba pesi ba témoignage na ye que azali mutu moko bien, bato oyo bato ya sagesse, mutu oyo oko problème na yete, il travaille en homme et conscience, à sa kosala musala na ye na ndenge ya bien pour l'intérêt du pays, de la nation. Mutu ya ndenge wana ndeto oyo kele mawa parce que baza ko yoka, mais Félix y compris sa famille baza na mawa ya mutu te. Félix, un vrai taliban, chef de taliban, et même ba taliban oyo baza na kimi wana, oyo baza kotambola ba wewa, ezala oyo baza na libanda. Personne n'a pitié de tous ces gens-là qui meurent tout autour de Félix. Et pourtant, ce sont des louba comme eux, des Kassai. Mais baza kokufa, bango bazo ki la bango mawate. Bongo ya bisonini. Ya bisonini. Bade konangai. Ya bisonini. Biso il faut toyoka mawa, to vengende, tout ça la vengeance. Tout ça la vengeance. Menge babomi bato na biso depuis 2000, depuis depuis 1996, 97, depuis afde la kota na mboka wana. Na tile lo yoningi ba pauvres innocents, balingi vérité te. Tout celui qui essaye de dire la vérité devient directement un ennemi pour na bango. Bolingi bakinois, bolingi combien d'éléments déclencheurs. Mais juge président wana oyo aza kosambisa bamiyibi loka bakamere et consort ye wana uti kokufa, c'est aussi un élément déclencheur. Bandeko na ngai bokabula ba vidéo oyo continuer à conscientiser. C'est vrai, nous avons un problème sérieux avec les Kinois. Yamona na yiko marteler à molelo. Je me suis dit, il vaut mieux un peu plus tard que jamais. Mais avant minuit, na loba quand même makambo. Bakinois, quelque part, vous nous décevez. Vous n'arrêtez pas de nous décevoir. Et vous nous décevez énormément. Tout le monde a nous battu à beauté, on montre le peuple et ndenge nini. Makambo zo sama na Congo wana. Il fallait même pas que tu comptes na bana Kivu. Mais bana Kivu lelo bazu ba flèche. Général Yakutumba zo bunda kuna. Général Yakutumba zo bunda kuna. Hein? Ce qui ba général Yakutumba zo bunda kuna te. Na ba moyen oyo pezo uta na biso na ba peuple bokosité, hein, suivant notre financier na biso auto zana ye longo to tinda quand même ba mbongo kuna à partir ya Laurent Sokoko to tinda pe ba mbongo kuna photo ndima mutu na moi quelque chose à ça parce que biso moko wana diaspora nous n'arrivons pas à mettre des moyens, de l'argent pour tout bunda bitumba oyo na terrain. Mais non seulement ça, bitumba babunda kangunano, il faut avoir l'esprit avant même que tout mbongo ya bakinois, vous êtes où là? Bakinois, vous êtes où? Bobi mande na ba distraction ba élément déclencheur na zongi souana. En dehors, il y a
juge na biso bauti koboma toke na siko na coronavirus et ce coronavirus ça va changer beaucoup de choses dans le monde entier botala bino moko bandeko na ngai bola na ngai ya coronavirus partout dans le monde et bomi mingi awa na poto plus de 100 000 aux États-Unis, plus de 30 000 en France, plus de comment, dans l'Italie, hein, Angleterre, plus de 37 000. Nani na Espagne, partout et bon na Belgique, awa, tous les cas 10 000. Mais les lots au niveau solo awa ngai na bino. Est-ce que vous savez que awa sikoyo Bamboka oyo bato bakufi ebele par rapport à l'Afrique. Mais en Afrique, n'a pas même pas 1000 personnes, il y a bato bakufi. Et en République à démocratiser du Congo. Bato bakufi combien? Chinois ont dit qu'on quitte il y a quelques jours. Bato qu'on quitte Balobi a déclaré ouvertement qu'il n'y a pas de corona au Congo. Mais ceux qui battent bakufi na moi corona ou bazaki bakaya ba corona ba utaki na ona ba concert à Fali awa et consort ndenge bazonga yikuna mais bato bakufi en tout cas na limite que balé qui ata 10 ou 15. Ne confondez pas avec les gens qui meurent tout autour de Félix Tshilombo parce que bibembe nyos o izana kati ya Congo bakomi kutuko kinoko yiba bibembe ya bato na ba morgue partout. Bazako monnaie yango ko somba na ba $2000 banini tout ça ce sont des éléments déclencheurs que bazomo to na bino ba bibembe na bino biso na ba kutimi na biso et bembe il faut ezali moto il faut qu'on respecte yango ko kunda avec les honneurs mais tout ça ça fait partie des éléments déclencheurs bon moni ma vérité wana bakambo yo ba docteur Muyambo gauche hein eteni ba ministre na bango ya santé eteni elamba ceux qui étaient nzete ceux qui étaient là-bas tout ça ce sont des éléments déclencheurs il y a monene ezali susuke mais côté au monde entier bakomi sikoyo na bazako se déconfiner période oyo eza ba période ya déconfinement bato bazako bima na confinement mais vous vous rendez compte chez nous là où il y a pas du coronavirus Félix Yewana, sur ordre, il y a Batouti, pour Batouti rwandais, pour continuer comme ça, la salle besoin de Nabango, obliger les sous à proroger les sous pour la deuxième fois. État d'urgence sanitaire. Parce que soi-disant, c'est le président, d'après la Constitution, c'est le président qui fait cette déclaration d'état d'urgence. Donc, pouvoir nous c'est ma beaucoup et j'ai ma beaucoup naie yemto a ça la déclaration d'état d'urgence mais oyo bien sali à l'obi kezali état d'urgence yanine sanitaire et ça là qui pour un mois a prorogé pour la première fois 15 jours bato bazo pesa ye bato bazo pesa ye baza ko accorder ba prorogation na normalement président a droit il y a un mois mais en dehors il y a un mois. S'il veut proroger encore l'état d'urgence, il doit demander ça, proposer ça à l'Assemblée, au Congrès. C'est eux qui vont décider de proroger. Donc, le Kola, Sénat, Assemblée nationale, ils ont détenu na FCC, où il y a Hippolyte Kanabale Joseph Kabila. Bon. Bango, il travaille pour l'intérêt, non du peuple congolais, mais pour l'intérêt de tous. Donc, Bango va proroger. Va proroger 15 jours. En dehors, il y a 30 jours, il y a un mois. Il va proroger sur 15 jours. Mais comment déclaration, état d'urgence sanitaire, ils allaient proroger encore plus, 15 jours de plus, pendant que Mboka les a coronaté. Mboka wana eza nango na virus te ya corona te mais baza ko prolonger ça vous dit rien
bozaka koloba loba mais bozaka agir te. C'est aussi un autre élément déclencheur. Oyo ke bolobi ke non makambo oyo biso to lingi yango te, biso to kobima, biso to boyi makambo na bobimi na nzela bosali makambo. Le pouvoir est dans la rue. Bandeko na ngai, le pouvoir est dans la rue. Mais pourquoi bolingi ko so yango te? Le pouvoir c'est le pouvoir du peuple. Et que lorsque le pouvoir est dans la rue, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est légitime pour les garder. Personne n'est légitime pour garder ses pouvoirs. Bato wana bazakuna, bazali wana, bazako sala, forcing, hein, baso dirigé par la force. C'est une occupation. Voilà, c'est ça les mots. C'est une véritable occupation. Ils sont venus par infiltration, mais pour occuper notre pays. C'est comme à l'époque des nazis, en France, en Belgique, en Autriche, au Danemark et partout. Mais bino bozomo nakakake, normal. Bacheli bino démocratie de façade, bino bozo zonga considération, bomo na kitozana la démocratie, état de droit et sali, et que voilà, justice, oyo bazako sala wana, bozomo na ngakake normal, hein? Il y en a qui parviennent à aller, par exemple, pasteur, ou pasteur collabore, pasteur Mukuna, à ce que nous fondons Hippolyte Kanambe, na justice ya Hippolyte Kanambe. Voilà, et pas vraiment, vous confondez des choses. Un seul pays dans le monde qui tourne dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Vraiment, c'est malheureux. Élément déclencheur, il y a un corona. Bazubino, en otage. Confiné Gombe. Pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe laisse Joseph Kabila. Avandi wanana, Akima Kingakati, avandi wanana, na GLM na Gombe. Ça vous prolonger pour vous empêcher d'aller là-bas parce que Azako Banga, que bino foule wana nebo bobana batitu ba yaka kolia kana Gombe bozo kufa banzala babomi zandu et puis boza ko continuer ko kufa banzala et vous ne revendiquez rien, absolument rien. Bozo bimate dans zela pour na kolobela et pour na ko sala mobulu. C'est votre vie, ça fait partie de votre vie et ça pour la bisoter. Lorsqu'on vous demande d'agir, c'est juste pour retrouver votre liberté, retrouver votre dignité, retrouver la libération de votre pays, de votre terre. Hein? C'est ça. Et l'on pour bosala, bozozela nani aya pour se libérer, pour te libérer Mokawana. Bozozela nani. Vous makambo ya ba espoir complexe où ils allaient dans biso ba congolais. En tout cas dans ce monde qui est comme inné, ce n'est pas possible. Il y a besoin de complexe. Beaucoup banga bato le quoi neti ba rwandais beaucoup banga bango bato to na tango na époque ya Laurent Désiré Kabila tout ça ikokanga bango na maboko boy kuboka bango na mama ya njili. Mais bozako comme ça batuni bozako baka bozo banga bango un rwandais bozo banga rwandais atiki mboka na ye kuna musika aye ko renye na katakini Julia Lokanga mawa mingi biso babundela bino tokola musabino tina niveau bana kin botelema tolobaka biso na peuple mokonzi 2020 c'est l'année d'Isaïe, c'est l'année de la délivrance du peuple congolais tout entier, peuple zaïrois tout entier. 2020 Isali année moko révolutionnaire. Il faut to bimana bo parce que c'est tout raté yango to côté 2021 nandimite ke banakin bozala sous na force ya botelema
Alors wana tokei penza descente aux enfers. Tozokende kokoma sikoyo ba véritable esclave. Sikoyo, imaginez-vous que vous soyez en 2000, au 21e siècle, esclave d'un Tutsi rwandais, d'un Tutsi ougandais, esclave d'un noir, d'un africain, un nègre comme toi. Psychologiquement parlant, nakanisi batumi bakoma boma bolo automatique. Parce que mutu mwindu pesa ye bokonzi a maltraité muninga ne mutu mwindu. Boko mona ndenge nini ezala. D'ailleurs tomoni yango biso moko. Tala ndenge babomi biso. Bamindele à l'époque du roi Léopold II, lorsque nous étions encore État indépendant du Congo, le roi Léopold II a boma biso 10 millions de morts. Pour bakoko na biso bakenda na ba kokata kobimisaka ba caoutchouc, bandembo na banzete so okati osalite obimisi nombre ya ba boule ya caoutchouc ndenge bango balimite bakati yo maboko. Le roi Léopold II a boma biso 10 millions. Dans combien de temps? Dans 80 ans. Et tu as 20 peu un siècle, mais dans 80 ans. A boma biso 10 millions. Premier génocide, il y a un Congo avec ça. Mais Talabato, Talaba Rwandais. Wana mamindele, boma biso 10 millions. Et ça énorme. Mais ce qu'on y a Rwandais, tout le monde lokola yo na ye nangai, ba nègre lokola biso. Na l'espace il y a 20 ans. Na 20 ans, ba biso combien? 15 millions na 20 ans. Bon ceux qui bafandi 80 ans lokola banani lokola les rois Léopold II. Mais tu aussi là. Mboko wana yokoma okomona tako tuteke oyeba na suste ke zaka ba congolais bazaka wana. Alors bandeko na ngai wani taka rappel moko ya histoire pour to comparer yango na ndenge ba Rwandais bazali ko massacrer biso. Lelo oyo bomo ndenge bazoboma bazoboma bandeko Félix Tshilolo. Bazoboma bandeko ya Félix Tshilolo en complicité de lui-même. Parce que ce qui yé mo bazoboma bangote alingaka bandolela. Mais kala mingi te tozo sela na mama na ye. Pour mama na ye pe toyoki ke azongi so na zone hôpital. Mais déjà noko na ye papa leki na ye aleli ye kutute. Je pense que même na mama na ye pour mama na ye pe kindoki mama na ye yango na pesa na ye. Donc ba ye ba na ba masolo. Je suis sûr et certain akolela pe mama na ye te akozape na mwadi. Eloko osala kaka akolukaka akunda mama ne na ba honneur na ba mbongo baza ko yiba. Abim ça sur 15 millions 18 millions ninga bimse pona papa na ye Etienne Tshisekedi. Mais à côté kalaka jamais kolela batu tout oyo nani Jean-Claude Moubenga Taliban musiso ebele oyo wakacha tout ça batu musiso Taliban oyo bozako côté la Félix Tshilombo que a continué kaka kozala wana mais peuple congolais peuple zaïrois babundelande Félix Tshilolo po Félix Tshilolo atika wana po a continué ko konzabiso na ba ventilo azo sala un incompétent comme lui et loko moko te na motu intelligence ou sagesse politique aza nango te ya yaki mika pona koyeba bandeko na makambo ezali ebele oyo nako koloba mais tokomi na suka
il y a émission na sali, une émission un peu vraiment spéciale. Oyo ke sengi ke bandi konanga ndenge bozali wana pacha mikili miliki batu kili bozali wana bo kabola bo partager yango hein batu ba kokata kata ngota mike ndambu pona kotindela ba kinois surtout qui doivent suivre l'exemple ya bande kona biso ya kifu kuna oyo baza ko perdre ba vie na bango chaque jour pour l'honneur du Congo, pour l'honneur des Zaïre. Boutala Mwana, il y a 22 ans, à peine 22 ans. À peine 22 ans. Que Mwana Oyo ke, na âge wana, a commis peut-être, peut-être na fin à l'université na ye, ou béni po, à rendre service na mboka wana. Ba policier ya Félix Chilombo. Tchifoube, ba bétier masasi. Pourquoi? Parce que Abima Kilibana na baninga va manifester. Lui qui est un des membres de Lucha, je sais son nom, attends, comment il s'appelle encore? Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Kokomelanga ikombo na ye, nayebi ke kombo na ye zali Marcus Kambale ou quelque chose comme ça. Hein? Freddy, oui, Freddy Marcus Kambale. Voilà les jeunes garçons. Oyo touti ko perdre ye kaka poye accueilli pour na nini Félix na aza ko tinda ba policier na ye ba beta ba massage ndenge ba boma ba siti manga ndenge ba boma ba arma tungulu et consort mais bino tokondimaka kaka tisiko bato banobo bakonya ko boma biso ndenge wana loka bandeke biso tokomi bandeke na bango. Alors bandeko na ngai ba élément déclencheur ezali ebele oyo ke ça fait longtemps, ça fait un moment que l'élément déclencheur mais bozolinga kosala eloko te bozolinga ko se libérer te biango barwande bakomi kosakana na biso hein bato quand même baza kokufa même ba kokufa tout la Félix Chilombo baza quand même bandeko na biso to boyi te mais bango bakatisi ngambo wana mosusu bango baki kosalela ba occupant donc pour na biso baza ba collabo bazali ba collabo ba accompagnateur et voilà donc bandeko na ngai o nazaki nango pona ko loba na bino yango wana en tout cas banakin il est temps que vous puissiez faire quelque chose parce que à la ligne où vont les choses ça devient très inquiétant bandeko na ngai ça devient très inquiétant parce que bato wana baza ko se permettre de tout baza ko boma baza ko ndenge balingi tala ne bazo boma banani ba kasai nyonso côté ya nini ya balie na bango ata mutu moko akufi te bazo kanga kaka bato côté ya ye Félix mais Félix azomona yango te Pascal Mokunda wana abundeli Félix azobundela tribu na ye abundeli une histoire privée abundeli nation te yango nazwi soutien bato te et même pas soutien ya bafidèle na ye boza kokondane biso na diaspora ke to soutenir Mokunda te mais bato oyo ya ye moko bafidèle na ye ya baeglise ya nango soki 40 soki combien na bapoto partout pona nini bango moko basoutenir ye te bafidèle na ye ya baeglise babima ta ntango babimaki mokolo bakangaki rien bamanifeste rien tomonaki kaka soki 10-15 personnes bamanifeste bongo soki bozokondane biso bato ya badiaspora bozokondane biso na bapeuple mokonzi na bandeko na biso barésistant combattant mosusu toza na bango donc vraiment bandeko na ngai na suki wana Jean-Louis Lokasa merci beaucoup na suki wana ce que nous regrettons comportement ya bandeko na biso oyo ya baluba et quand on parle de baluba c'est pas tous les baluba mais tolobaka ndenge wana po tango ya Mobutu ube tango ya Mobutu ube tango ya Kasavubu bato bayoloba pe bangala ube ba Congo ezali teke na connotation mo nini tribaliste mais toza kolobaka ke
bato bandeko na biso baluba oyo baza ko soutenir Félix Tshilombo eza mawa boko bomisa bandeko na bino pour rien. Mais heureusement que toyebi bino mingi la plupart ya bato boza kosala ba n'importe quoi pour soutenir Félix Tshilombo, hein? na ba tragédie nyonso toza ko vivre et que bolobi ko lâcher prise te boko soutenir jusqu'au bout. Mais toyebi bino vous allez payer des conséquences graves. Vous payez gravement situation oyo parce que le salaire d'une trahison aussi grande que celle que nous vivons actuellement dans Mboka na biso, son salaire c'est la mort, vouloir ou pas, c'est la pendaison. Donc bandeko na ngai na soki wana ka pona kolobaki, il est temps que bino bato boke na ngambo wana na ndenge ya fanatisme bo rejoindre le peuple, parce que soki bo rejoindre le peuple te oyo nzambe azobombela biso, oyo nzambe azobombela biso na mikolo eza koya boyebi yango te, toyebi yango te oyo nzambe aza kobombela biso, parce que mabele wana eza mabele ya bakoko ya bana na biso toza kobota. Mabele wana eza na bakolo na yango, vouloir ou pas bokomona kaka bino moko ba secousse, hein, ba turbulence oyo eza kosalama ezosalama na bamikolo eza koya mpe tokotunana bandeko na ngai. Donc na makambo ndenge nasolo alinduka yango wana nalobi yango ebimi du fond de mon cœur, parce que trop c'est trop, mais tozopusana nayebisi bino ke tozopusana kala te, tozopusana. On est ensemble bandeko na ngai, bisika nyonso bozwami mbote na bino tu, ingeta bayaya, ingeta bamamu, on est ensemble, nzambe apambola bino kala te tokosepela, kala te ingeta tokomi mbala nsima. Merci beaucoup. Bopanza kaka ndenge boyebi bopanza okabola bopartager, mais tozosenga na bana kin, il est temps de prendre conscience bobima na inconscience bolakisa que vous êtes un peuple digne, un grand peuple, que vous puissiez aussi vous défendre comme peuple. Il y a Burkina Faso, il y a Soudan, il y a Égypte, il y a Tunisie, il y a Chili, il y a Équateur, peuple de partout. Bozela te nzambe ya kosala, nzambe sasala pe akozonga Jésus obozela akozonga ka lisusu te, basi basalela biso toza na tout wana. Bo réfléchir kaka l'élément déclencheur mingi bolekisi, mais il est temps tobimisa bibundeli tobenga na bato wana ingeta tokomi mbala nsima. Merci beaucoup, au revoir.